Merci chers téléspectateurs, Nenge Bozalaki Ebele ya kolanda magazine Abino Lingala News, oye le Belakabino, actualité ya solo. Babina sali pomo Lingala News, tanga solo, boucle. Nenge kaka bomeseni, to fongola bino journal oyo na politique. Lelo bana district ya Funa ba sepelaki mingi komona penza papa na bango honorable Lebe Mopia penza oyo babengi matembele ya simandaku azalaki awa na quartier Kimbangu pona kosala ba tournoi na ye na ba quartier oyo nyonso tu oyo ya district ya Funa penza ayebisaki bango boye bo benda bana na bino oyo nyonso basalaka mobulu oyo nyonso ya kuluna bo benda bango matoi po l'état déjà a eu précision pona bango pe lisusu abakisaki boye pona sécurité fo bo dévoiler mutu nyonso tu oyo ya mabe oyo azana feli na bino fo bo lobela l'état pe lisusu alobelaki bango ke ye bayeba ke ye awa wana 2023 oyo achela maponami batu fo ba vote ye po ye azali matembele ya simandaku basepelaki na maloba oyo pe ba échange ya parole nza esepelisaki batu oyo na quartier Kimbangu na esengo wana ba papa ba mama ba moni penza molobeli na bango ya district ya Funa matembele ya simandaku oyo babengi honorable Lebe balobi boye na micro ya Lingala News bolanda ba mitu a train les pali ba banda makamna biso ba mitu a train donde na ya ntuka isengo mingi kwa za biso na Kimbangu honorable abenga ki bazo po ameka kosopla na bango au moins na 4 points à parler sur l'insécurité, à parler sur la vie sociale, à parler lo lenge nini ba élection ko salema lo lenge nini mutu na mutu fazala na 4 élections à lobby qu'il pleuve qu'il neige élection ekozala. En ce qui concerne l'insécurité abina ba ponyonso ezo kabola Kimbangu na yolo bazotia ba base ya la police pona kotia sécurité na kati ya bana na biso et a demandé kaka na même point insécurité ba parents ba banda ko dénoncer soki na kati ya ndako zana mwana déjà za kuluna to oyambi un infiltré il faut ko dénoncer. Et à Sengi, to prier beaucoup. On a étalé guerre à est de la République. Na makambo komi ko salama na kwa muntu. Et à Sengi, à lobby, à Zaka kati na biso, à continuer na biso, à zo postuler biso to zala simana na mapona miwana. Côté azala gagnant. Et je confirme que il est gagnant parmi les gagnants. Payé moko papa Lebe Florian Mopia. Alobi boye penza bana ifole alobi boye penza bolanda penza oyo azoloba po na 2023 oyo ebele bayaka baye badodi kaka bakimi na bango meye azali matembele ya simandaku azali soso ya ndaku oyo apumbwaka te oyo azala kaka na bango yango abendi bango matoi po na madongola misu oyo bayaka vraiment aye na ye après akei ye azalaka na bango awa chanza communauté kaka azalaka kaka na quartier Kimbangu awa yango alobelaki nanu ba mama oyo bazali pe ba papa oyo bazali na quartier Kimbangu obongo akobanda ba tourna na ye kolobela po na district ya Funa na ba quartier nyonso ezalaka nde boye ça ezalaki oyo boye ya liboso pour faire voir na population ya Kalamu ya Funa en général ke ngai politicien na bango nazali lelo yo na bani causerie entretien échange na bango à partir ya Kalamu et na continuer ko échanger na bango banso na makambo yo boye oyo etali sécurité ya mboka na biso ils allaient appuyer dans l'institution na biso ta appuyer l'institution na biso oyo etali l'élection ils allaient koya il faut appuyer l'élection pour que coupe l'élection ils allaient donc na ndenga enrôlement elekaki na ndenge ba ke
asalaki mwa mbeba kosarole à plusieurs endroits ayeba ke eza bongo te bakoconsidere certainement esika ya suki osarolaki oyo etali bolingo na kati na biso na kati ya Kalamu na kati ya Funda. Donc en résumé na rappeler bango ke tant que nazali na bino awa boye na ezali signal monene que bien sûr nazwi ya promotion nyonso na kati ya quartier oyo na kati ya commune oyo na kati ya district oyo mais natiki bino te bino mpe lokola mpe bozalanga bomoko preuve aneke naza tunu na bino ezala mpasi ezala bisembo bino mpe bolakisa bolingo wana tokende ensemble l'élection ezali boya bobosana ngai te boyebi ngai boyebi ezali na ngai donc voilà c'est ça ngai mpe nayebi bino tozala bomoko ensemble to surtout to encadre bana na biso kulu na ye makasi to encadre bana na biso tant que mwana avana toye pa na yo boboti quelque soit molai no monene na ye pour mwana tosa yo boboti abanga l'état à respecter l'état. Voilà en résumé, c'est pour réveiller les gens sur tous les plans possibles, social, il y a misala, il y a sécurité en boka, il y a élection. Et bah il y a mis moko moni bisengo na bango. Ndana za ya bango. C'est vrai na ba élection ba ko yama ba tebele ndenge ba discours ndenge mais moi na ndako zaka moi na ndako. Voilà. Merci. Ba sepeli mingi makasi. Babina sali pomo lingani tanga masolo boucle.